Donc il faut qu'on ligne ça dans notre réunion. Il y a des gens qui fashion, ça qui est que ceux qui veulent il faut qu'on ligne ça tout pour tracer ça la tête. Parce que de koto kata nanu en tout cas ba voice eza mulai na kotiela bino boyoka makambo ya somo o ezoleka na mboka na biso ba photo o bomoni bilongio nazo balancer awa bango nde ba criminel o bakangi pasi pe mawa. Donc ba criminel penza o bazo kinapaka bato o bazo bomaka bato na mboka na biso. To ebi biso nyoso Congo na biso ekomi na insécurité totale ekomi kaka mutabima kibwe ba enlever mutabima kibwe ba kidnapper donc mboka eza lisusu malamu te. Mboka eza lisusu malamu te tokomi kaka kolela na kolela bazo kidnapper na bana batamikie bako kidnapper bato basanya bazo ko enlever bato surtout papa o bozo mona o liboso na bino oyo yende penza ndazo longola ka bato ba rein yende pena toza na video na ye eza pasi bandeko nanga eza pasi likambo ya somo likambo ya pasi nzambe ka nde balobaka 99 jours ya moyibi mais jour moko ezalaka ya mukolo ndako nde tomoni bakangi bato o lelo bauti kokanga bango bandeko nanga epesi pasi eza na babilongi mususu ezoleka awa na mawa ndeti o bozomona mwana mwasi o na kombo ya Leticia eza pasi bandeko ekusia o na yebi très bien eza babasi mususu to yebi bango bien o bozomona o kutu moye kutu natia ba commentaire eza te pona oki pasi na leli na sa motema Magdala pourquoi na leli bon yeba lobi aza innocente mobali na yenda zaki moyibi nde akotisie na biloko o eza pasi o kutu longio bozomona o criminel a makasi akota ba prison abima. Moi je pense que ceux qui bazo bandi ko boma batu o makambo o ezalate kaka mboka na biso nde batikaka moyibi batu bazo boma batu bazo yiba bazo kidnapper bazo longolo batu bare eloko nini ezanga na gouvernement na biso bando bomaka bango en plein air. Na Nigeria ba bomaka en plein air na Nigeria mutu ayibi penza boye o ba criminel be bakotia bango wana ba bomi bango ba tie place moko munene ba koboma bango batu nyonso bake ba otala nde ba oboma bango bomona makambo ezala lisute na tant Kabila le père babanda ko boma batoyo babanda ko boma bato na tant Kabila le père. En tout cas eza pasi eza vraiment pasi bandeko eza pasi na yebisi bino nazolo bango avec douleur tozana bandeko na Congo tozana bandeko na RDC na biso wana me mboka na biso eza na insécurité totale bana basi na bana mibali basangani ko misala eza te bazoke koteka bandeko na bango bato ozi pena mutu lokwa yo moko ndeko no mutu ki opasolie olongole bloka katika kapoteka ko yiba ba mituka nyoso na kaka pona koluka mbongo. En tout cas eza pasi mbote na bandeko nyoso balanda Exil Botelo TV vraiment so eza mbalanu ya liboso okoti na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager ba image na biso e kosala malamu mingi vraiment to partager vidéo oyo to partager to tambusa sango oyo to partager vidéo to tambusa sango oyo eza vraiment pasi pe mawa bandeko tozomona o bazana ba famille bazana ba papa bazana ba mama na bandaku na bango bazaka bana malamu na bandaku na bango baza bana menzoka libanda babimaka bakina paka batutala tumba ngongolo osoki ngongolo oyo tumba ngongolo eza pasi batata ba mama eza pasi komona bana mibali ya boye baninga bazoteka ta mai dernièrement to chomona ba vidéo ya garçon moko zo circuler azoteka nguba ava abima na nguba na ya sambeli nzambe tsalo boko azoteka nguba me bino bolingi koteka te na mwana mwasi openza kapinga eza pasi baninga basi bazoteka baninga basi baluki bakwe moko be bazosala ta ba galette bazoteka mabino bolingi ka vie apprécier ya koke ko bomaka bandeko na bino bato tala basi kitoko o kombo na spandine vraiment na yopi bandeko ça fait mal et ça la pasi to mona ba garçon musu ba komo kumba ta ba moto moi mobile o akukaka ko kumba ta moto
eza ba garçon belé to mona ba koma ko kumba na bango ata ba moto luki musala azuita continue na moto asombi moto na yeso tazo bula moto muninga. Combien de basi wa kata tombola na wenze ba jeune fille ba kota na mbungu tombola combien lelo ata nguba bato akoma ta koteka azoteka nguba na esambela ka nzamba kosungo ko avancer na vie mais bandeko na biso balingi toujours vie après vie ya kimoyibi vie ya koboma bandeko na bango eza passe bandeko na otiela bino boyoka ba kuluner ba criminel oyo boyoka bato ba mesana ko enlever bato boyoka ndenge basala musana bango. Alors ces ambano di boso na chaîne na biso s'abonner, commenter, liker, au commenter, au partager tala ndeko na biso oyo na Reda mwana o na yebi Reda oh très bien asa pas même na 25 ans mwana mkie pas même 25 ans mais à kota na ye na babiloko oh, en tout cas ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur bandeko na oki pasi makasi ko mona biloko aboye et ça la pasi tozana ba yaya tozana ba leki tozana bana tozana ba koko tozana bandeko o batambo na Congo na dernièrement ba uti ko enlever fille moko boye ezaki dimanche ba enlever ye ba ke mona ekuna na kinkole mais ba enlever ke na rond-point ngaba eza pasi pe mawa nzambe azwa soin na biso nzamba s'en charger na biso po ezaka pasi bana batamikie bakoti na baje wana lelo bana mikie bakoma soifé d'argent loko eloko mususu lelo bana mikie bakoma bolingwa mbongo donc akosala nyoso ka poazwa mbongo bakoti na kopa koboma kaka po bazwa mbongo pasi pe mawa bandeko toyoka nanu toyoka bango nde basela ka musana bango eza pasi makasi totia ba j'aime la famille fashion c'est la toute première fois non on a des cas où dans la société c'est la toute première chose de la communication à la monde na bayibaka na ba voiture babimisaka bango pourquoi bobimisaka bango en fait depuis na ye awa soki quelqu'un bakitaka na boloko mwana nyonso te mokie boye agiftenga bamoninga trop agite boyoka nyonso azobetanga mutu nyonso epuis banda na ye awa soki na eza moto abetami maolela te eza ngai s'il vous plaît papa na nda oyeba te en fait nga ntango bakangi nga ntango baéchappe nga mpona kokanga nga nakimaki na maboko bakonzi ntango bakotakisa na fasi na demia fasi na kima bitu ntango bayokanga nga nga nayebaki te bakanga na raison nini bitu alidi fashion excuse na lobango nalataka po moto asenga moto aza chargé ya communication ya bapel soki okangi mawa bandoki bato bazomerite kokanga bango bazomerite baboma bango bandeko tokata nanu toloba nanu mukie tokata nanu bato bazomerite koboma bango ezaka te bokanga bango kabe po gouvernement na biso ezalaka boye kandi bakangi bango boya po yoka batie bango na prison bafuti bambongo babimi na bango bandeko bato bapesi pasi na Congo bato balelisi bandeko na biso bana basi bozomona ta o mwana mwasi kombo Eliane omona ka mwana mwasi moko boye yaya toke boyo monika te ba basi bazana ba mama bete nzoka bana basi bakoma na mamba mabe papa na bo ucho loba yeyo obo moni ni photo oyo papa wana nda ucho loba na video papa na zo finga na ba bêtise wana yeyo nde auchi koloba na video eza pasi pe mawa en tout cas gouvernement na biso esala musana ngo gouvernement congolais en tout cas sala musala nona batabwe po to lembi mboka na biso insécurité eza makasi comment elonga moi mwasi o Laetitia o so mutamoni elongi na ye est-ce que mutu pena nani pena konzima ke moi mwasi oza criminel est-ce que muta konzima ngo mutu nini o konzima pena ke moi mwasi oza criminel ba konzima te
bakondima te eza pasi yango tosengi ka na gouvernement mboka na biso leta ya mboka na biso sala musala na yo toboyi bato babima lobi po baya suko boma bato po bokanga kabwe bokangi après lobi kuna babimi bosala musala ko boma bango boboma bango tuka bakolo ba famille bolimbisanga po ça fait mal au cœur yo mona ka babiloko aboyi ça fait mal au cœur so bokoboma ba o baza pena ke o yebi ke po ba misu bakangi wana balobi ke kozi kaka ke mobali nda yibaki aye na ndako ale bakangi na mwasi en tout cas soki bokangi ba innocent bobimisa ba innocent mais soki bokangi ba innocent te boboma bango ba o baza ba innocent oui bobimisi ba innocent bato bakei na bango mais o aza innocent te bazo mériter ba kufa pour que soki bobomi bango ba o bana sima na bango bakokoka lisu kosala crime te. Soki bokomi ko boma bango bokomona to ya crime na Congo ekokita pourquoi babano banga po boma bango mais so botika bango ka boye en tout cas eloko mwa malongi esala mezate botiki bango basali prison babimi prison baye lisu basali bepaka eza pasi la famille eza pasi bandeko nanga kotalaka babiloko aboye eza konore batute mboka mobimba bato bakoma ka kokima ko banga bato bakoma ko banga en tout cas passe makasi merci beaucoup na bato nyonso balandaka biso so eza mbalano ya liboso na chaîne na biso au s'abonner au commenter au liker au partager au sala bien bandeko vidéo o ezo mériter ba partage na bino to partager vidéo on a bandeko to partager vidéo oyo to partager pour que ba misu bakangi aba famille na bango bazomona na te alors bo partager ba vidéo pour que ba famille ya ba criminel o ba mona eza pasi ko mwana bana basi na bana mikie na mibali mikolo na bana mikie bakoti na bango na mumbungu ya buzoba okubomaka bandeko na bango kokina paka bandeko na bango pasi pe mawana mboka Congo en tout cas Congo nzambe kana des fois kita po soki nzamba kiti te eza pasi makasi. Beaucoup la famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et au sala malamu. Bisous, bye.